Qu'est-ce qui s'est dit? Oh, le bas fâché, c'est plus grave que je peux faire le bas libolo pour et un lingala. Mana ebelo e bad mosusu. Botika kutindilanga ba photo ya mitaka la ba tonton. Botinda langa ba mitaka bongo la la moto kuse. So ba lupino so ngo doko bomba nga olela nga ba wankoro ba nzete ba yo kutindilo na kin yo bomba nga ete. Malula kitoko lobi. Tokende gelo VIP. Wa PD. Azala homo. Naza attaché de presse. Ya watate. Naza chargé de communication ya musée mon côté. Naza attaché ya di bolo ya musée mon côté. Ah oui. Mais même demander, il voulait que tu sais les chiens. Ah oui. Bonjour, bonsoir. Ça dépend RO Koma, émission d'amener écoute à nos bandaku. Peter Kimonekene, votre journaliste humble, chroniqueur. Des à la Kakabo Senga ba demande. Hein? Inès Love, cri de l'âme à Senga ba demande. MK Cheval Blanc Senga ba demande. Junior Kimonekene à Senga ba demande. Donc, au début, tout le monde, grâce Simbi, c'est la CRC. Nabosé était Michel Condé, Aigle. Nabosé Lionel. Moutoua Simbi Masolo, il y a image yawa. Moutoua Simbi Kebozala. Bon, mon image à Kitoko. Azanabisoa Simba ma caméra. Tu es grâce Simbi si. Bah, question au Tinda Kingana tout naïe. Et monsieur Zali, on parle de tout sauf rien. Donc, tu n'es question sur Junior Kimonekene sauf rien. Hein? Sauf rien. Bonsoir, Gracimbis. Bonsoir, Peter, ça va? Ouais, ça va, ça va. Merci. Et Azali combattante. Nous allons ensemble, Wenge, yo Panzi, Wenge, yo Wenge, les BCBG. Monsieur Wenge, Congo Révolution. Ah, Congo Révolution. Monsieur Wenge, BCBG. Ça fait longtemps. Ouais, tranquille. Hein. Tranquille. Ouais, 2 ans. Hein. Merci d'avoir pour ton pessinga et na benga ko balamoko pour ndimi to makimba mo rendez-vous to za awa pour ba oga simbisa la rito côté hein butala vraiment présence ya simbisi bonne santé ya mingo solo là batu alinga kayo eza demande ba fan na yo bazali mo sakete pour la santé na yo bano sakete pour na santé na yo mambebele ba tindi ngai na kindi luka grâce mbebi kelu ka grâce simbisi o sola na ye pour na biso. Parce que yemoko so ke ya loba nyonso te donc ngana epona lobisa yo émission na biso va parler de tout sauf rien. Donc santé skondeni. Ouais, santé bien. Pour l'instant santé ça bien par la grâce de Dieu. Yemoko mona. Solo betaki na o sélection vidéo direct pour l'ambassade ngakolia yo. Et donc ni faire tete ba fine na yo, pa bi ke tamu so sali base na yo mais ça na ko sala opposition ba tudoki et déranger pena ba mingi. Bénédicte et derrière le chat dans mon Bénédicte ba mon Bénédicte a déclaré ma carte avec Peter Lukuna Gasimbi tout langue lisola zemiwana ezaki ndingini. Ma solo les cas déjà c'est une actualité te yo ngo so ça actualité parce que c'est l'actualité ba déranger ki mingi pona yango. Ça ba balingaka o.
ata balinga ko baza pété baza na bango mais opela balinga ko babiki obeta lisolo ya zemi wana nda oyebi bato mosusu balinganga te balinga ko tokotango malima ni balinga ko baza na bango. Bon, avant nasolola ngo on peut ça d'abord merci na bato nyonso to balinganga lokola bavi nanga Salaka Charlie James vraiment prêtre baza na mbongo belé veut dire bozwa na bino nyonso botikala ngai Salaka Charlie ya ba James nanga quoi lokola ba sœur nanga sœur nanga balobi moko merci ko la première dame de Lausanne motema vie go Belisha les parents de Andy Luwawa bon séjour à toi Alain Diang le roi de Chicago tête ndai maboko banque les maniaques du dollar ye moko ya wili toka bedi zala kaka poto banda ti lelo tozala kaka merci à toi papa et puis sœur nanga balobi motema mama ya libala moi ça libala motema vie nanga Adamo babi ye moko sœur nanga Germaine Olungu babi moi ça tembe ya lobi que grâce mbisa sasinga na mota tembe sœur nanga Germaine Olungu moi ça libala motema vie Adamo prêtre alinga ki suna sur la makambo te batebele même maman nanga alinga suna sur la makambo te eza likambo eza oyo balinga ko wa sakite na vi nanga parcours mabe na lika eza yango wana lisolo ngo betelanga siko yekande yo sala yo bandaka ni bandime na bango teke la vérité parce que tamso ebite mi ba ekezango likuta kenazaki na se na zemite ni babule kutuke yo okonda na ogasa zwi nyama motania mazala bo moi motania ma récupérer rapide za nyama moni nyama rapide aba pomela bakisi oyebi ngai eloko na ina na finanga soko monde nazaki tard nazaki même malade ngalinga mingi omona soit si batache na linga mingi ngaso bakoloba en foutant les comprimés na linga bakisi te comprendre na linga mingi perfusion même piqûre na linga ngote na linga je préfère l'excellent air na perfusion mingi donc eloko elobi kisi ya mwana nga sida na boya sida comprendre non papa langa avant kufa pena lo banga ma fille kufa na malade mususu mais sida te parce que ba on a l'accès regarde celle-là sida malade moko est soni maintenant pose ngote il faut ta la kaba arrière faut ta la liboso faut ta ba côté les à côté aussi ça veut dire qu'il faut pas coucher avec n'importe qui c'est ce que déjà je respecte qui est biblique faut pas seulement mbolo bana na façon moi la grâce mbisi te ngai mais ça na kushana yoka te yoka non jamais mais voilà ça veut dire que je regarde mes ndenge balo de ba moni la yo yo moko omiti kaka njoto yango libanda olakisa yango partout de ba moni la yo la bandi comme tolo baka siko ya mais c'est que nzoto nanga eza bien ma papa tal okutu na bien na telemi ce que na ngina mata ce que tala nzoto nanga ce qui est bien nzambi na pomo au moins j'aurais bébé non bon ça sous ba géoté moi ba géoté ka nzoto libanda j'aurais bébé non ça ba géoté pour l'instant non profiter botika ngai lobi Germaine Olungu botika ngai époque nanga na laksa nzoto nanga na dondo nanga na nzoto nanga yango ne ko tsanga mboka yango nde machine nanga moi ko question likamolo ba yango ne prise nanga business na yango wana on ko tsa ko mais business dans sens que cop na sala sur internet na bimana la sexy soki lelo na lati pontela komi mamilele esimba te kope kufi oyo lukanga te ndengo yeboy na shele to fani na park boy esimba te ça la go pas ester tango tala ba commentaire ba ninga no basi ba obeta libaku bazo finga ozo fingisa bango ezoko dévaloriser ntoto ki moi bato ba finga komoni mwana mwasi na développer vite fait mwana mwasi soka boti comprendre hein soka boti zwanga libumu nanga zwanga libumu tu as les boum. Au moins les boum, ils ont un doute à terre. Tu comprends non? Aujourd'hui les boum non? Bah les boum ya plat. Il les boum non tout nayo. Exemple. Continue, exemple. Voilà. Au moins bah si on va commentaire. Bah si ce que beau déjà na ko bote ma bête bien. J'adore les enfants. Au moins ce que bote belé. Les boum comme banduta, no chango libanda ezate. Ma belle kwei. Vous comprenez non? Makolo ebimi omona baba nduta na makolo omona moyo ochango libanda ezate. Comprendre? Mais ngai na bota te nzoto ya bien. Na odondwa. Bana bana tika ngo libanda ti lelo ça fait 6 ans. Na odondwa na olia nango. Non donc ndako nyoso tout. Ba Mike Lokamba ba futa ma na boy. Ndo ba eloko elobi fali pour pas la merveille. Donc ceux qui na tika ngo bato ba tira ba commentaire.
nga omoni ba gros mots kofi nga na banolo ba na kala bapekisi nga te nabongani te nabongana ndene mpo naza moto masumu na moto masumu te nasengi pardon te mpo naboma bato te oza mwasi ebike bino tobotaka biso bino tomemaka biso bino bosalaka nyonso mpo na biso donc ntango pene ozozwa pene ozwi caméra osala video ozofinga bamwana obimisaka wana ozofinga ngo bagros mots babétise nga kuna kobimisa ngo na tele boye te mpona na courage yango te neti nalo bango na france oloba bavagin oloba bavagin. Mais là tu dis les gros mots. Oui, mais excusez-moi. Écoute, on est tout plus lourd. Vagin. Kasi. Eh maman, tant que tu as excusez-moi, on est là, on est là, t'es pas excusez ndeni. Oh le vagin, c'est plus grave que je peux faire le balibolo pour et ça lingala. Tant que le bango do finga ya mama na yo. Yo na fingango ya mama na yo dete yango ça so yo mo pe tant que moi si. Et ça la route passée. Parfois mère est amusu so rota la pas. Te ba mère nanga eloko bien na sepela ba mama nanga famille nanga batala makam nanga te. Te na pekisa bango. Te bango na longola bango internet na ndako. Bana droit aux internet. Maman mususu atakuta yote. Maman mususu. Ba maman te nga na kama. Poto abiso ba weekend ba zana ngo vayo na ndako. Otala na yo TV akokuta nango eba. Mais ça ka libolo karati. Bato kuma so moni miso ya Kongo elengi. Bato otela ka muna bana bakende le futa ka mo le 18 amaka te. Mais ça bimisa rango na bimisa. Ça ka libolo eza mabeta. Biso tout basi to nango. Mabeza ta. Moi sino aza nango. Mama boti biso aza nango. Mabeza te ngapi na zanango. Mabeza te so ezaki likambo o ezo exister te la mokili. Yaka na osa rappel kana ba mama surtout to ebaki fallait embiango. Il fallait ne ba est-ce lobi te que lobi fallait il a dit des gros mots. Parce que lobika eloko nde a traduire ngo nde mususu mais non bango tanzo ko pesa conseil mais na ko lobongo ko lobi ngo avec finga do finga ngo pendo do ganga na donc ozo na kanda ozo finga doki ozo finga ngo doki na sens wana ya la onka mokaka voilà ils ont ka libolo voilà ya na problème te libolo ya na onka likambo kati na Sandrine Kapu ya la guerrière maman na Kreina ya motema ya credo et ça qui passe. Et ça la cabine mais quand la ligne à grâce imbisi ma les news des stars viens les news des stars viens Zoro Mabela les news des stars après ça un concert les news on va bageza yoti oh veut dire les news on nga aponga na hotel su baba na hotel su baba bato na linga te na hotel ba on na page na yo ke ba chez na bino ayo news ya yo news nga veut dire na hotel su na serwana amukolo na hotel na page na nga na ba 34 ngaka 29 na ocha sera wana te waza na kin wana na okecha na page na ngate veut dire za ngate quoi soki ezaki anga na ngata sera wana te muke bat baninga même ko ibana nu grâce mbisi bien vraiment babi grâce mbisi ni ba poser ba question et bi que question lo ba na o mingi pour défendre na ngo trop mais quand on sika ba ko expliquer ba ndeko ya je pas discorrect hein ya 50 euros ya zwango zwa discorrect moi na poto zwango ya zwa ba Victor ba Victor petit asalaka Charlie James babi veut dire garçon ba embeli nzembe pas faire rigola sans difficulté veut dire apesi mbongo na ye ezate quoi bat musu ba azui pona nzembo moko esala pona moto moko mais nzembo moko moni ba kongole ba ye nango ba maboke 4 personnes nzembo to ye bate ya nani au moins nzembo moko comme liboke comme likelemba. Or que Charlie Prince et Charlie James babi vient na salaka mobala tembe veut dire habita Pointe-Noire Paris nzembo moko moto moko ya lokola nga na salama pona moto moko merci que la ponda Melozane hein mutango nani otoyo pona ye Lubati na fula na atayo écoute un euro nete Lubati te nga fula mi bale te na fula déjà na fula ba joueur mususu na fula mi bale bele te to yela ma dossier te pardon na yo de commissaire ponga na invité na likambo ngo yo to bina ke ba joueur ba bika na ngo likuta yo muto kosaka na ngo linga bezi tout ça to changer ma actualité ma c'est olinga na fula so ba ondoki ezelo wakala yo elo wakala yo moko zongisa ngo suna zongisa ngo papa limisa to changer question omoni pardon na kufukama na yelo makami balite naza marité regarde na marité na divorcé
Eh, tu auras divorcé. So ba mutu moko aye vraiment. Grâce mbisi na lingi pena azala na yo tika musala oyo. Okuna ndako ko ma mère. Libola moto, libola mama moto ngo. On a vu no neti boli. Comme na liga siko yawa. Mais ndeni moto. Mais ndeni moto yela ngai likambo bongo. Ngala tika c'est comme ça lo ba tika ya ule toka. Na tika ya ule toka. Yo no sa no kaka ki chroniqueur ngo ti okoma mkoko 40 50 donc na tika ya ule. Soki na tiki ya ule toka. Do fona zala na ya ule toka. Bongo ya ule toka na pese mbote bisika zalia ko sunga grâce mbisi teta ke femme asunga nani? Asunga nani? Ako benga grâce mbisi teta ke une femme mariée. Abenga le petit nae abali. Omoni biso ya Congolais tolinga moto stango za en pleine ngana za en pleine carrière solo. Ça veut dire na li tonto ko benga R2 lingi na ko sama kamno tuna o nyoso tuna lingi o na hotel bovedi na fanatique no vedi na lela ko na yepi na demeka. Yepi za ni bali pala lo penzala. Avant ni pe hôtel la pe na télé a te pecho vraiment na zoye pe tien na palin pe. Na saka bakawa na ebelo e bad mosusu. Botika kutindilanga ba photo ya mitakala ba tonton. Putina na bana basi ozo mu encore na snap ou mu kana WhatsApp atindanga ba mitaka na comprendre za kindoki otoni. Soki ngalingina ninga mobile na olinge déjà na WhatsApp te na ba réseaux sociaux te. Ngami bal tout na bimana bango to na bimana bango. Na so bango na voix normale. Est-ce qu'on comprend? Poti kotindilanga ba mitaka bongo la la moto kuse. So ba lupino so ngo doko bomba nga olela nga ba wankoro ba nzete ba yo tindilo na kin yo bomba nga ete na mwasi. Makasi. Makasi. Chance veut dire père papa bino. Ya yeza est naturel mais il pensa ça va. Avec merci. Merci ça bombi kombo. Bon. Jamais la loba pour ma tante na mikolo na ba trentaine ba 30 quelque. Ngana ka 29 ans kaka pour ba landele les sous Jacques ko na loba vi nga les news les stars loba bomba mobile tour quoi. La sexy. Yana ba tebele. Ba yeba nanu. O mi kono ko zungu. Loba nongo déjà. Ba rimer etambola grâce mbisa na mona 18 ans na Congo Brazza. Ya ma bête, vraiment ya ma bête quoi. Confirmer biso. Toye bangoze ya solo. Bana, moi je peux pas parler de bana. Tout ça makambo wana. Moi la 18 ans na âge nini. Tana lo ba 29 ans. Maintenant moi na ngo 18 ans ngala bote na. Ça kala, ça na 30 ans ba 35 ans na mona 18 ans na Congo Brazza. 35 ans déjà comme 35 ans bote moi na 18 ans, je suis désolé. Je suis désolé. Vedinga na tontine wana te quoi 30 quelque 31 ans 29 ans. Nga bungu tenga 29 ans kaka. Vedinde ko mona ba pembo vedi ba santé. Mais il y a 31 ans. Vedinga kaka 29 ans. Nga la mwana mukie. Bogasi bis. Tuko mama mboza siko série makambo oyo eningisi internet. Ozaki nolo makambo zaki série te. Nga mingi avant. Kasi wana to meko to zonga mo to zonga mo 10 sima e bagasi bis nga zalaka. Mayaka pongwa yeba ke caméra na biso mayaka pongwa baki yemo ali biki fo zonga sa gas bis na sima po kene pena shosho gas bis mwana bango ba jije ba fanatique ne na caméra na mabe yo fandi pe na caméra ou te bongisa mwasi parce que lumière ya ta lumière pour lumière la caméra bongisa mwasi parce que monier na éclairage kazali ka mascara ah yo monande et na restaurant basi nete na restaurant basi nyonso oza bien. OK. Ils bien, ça bien. Pour moi ça m'a bien à la rater. Moi ça la kitoko na moto ali. Ba belé quoi. Pendant le bagage ici. Le débat na Paris à ma bé penza. Hein? Le débat na Paris. Débat à ma bé na Paris. Bon, quand tu nos questions répondre. Tiens, ngana otu nos questions répondre. Yo to dit que débat na Paris. Tant que débat na Paris à ma bé. Na Paris. On va le na ndaku. Te ata za ndaku mo samba na ndaku ko za pe ma beti. Débat à ma bé na Paris quoi. Hein? Nani? Oui, l'os la congolaise, mère nanga, akito makase. Elle est là fort. Après, obi débat ça m'a bien à part. Ah, te akitoko nani nazana débat ça akitoko nani. Shida ibula femme africaine. Akitoko makase. Atutanga ce mabe. Ya mabe. C'est nanga Véro Mango akitoko makase. On zo finga. Oh, non, tu as la bata bien à nous. Nazala na bata bien. Nazala ya mabe. Ah, ya mabe zéro comme on est là kanani. Oh, maintenant bata mabe na Paris. Ah, bon atika, comme si voiture. Bon atika. Tu n'as question no kas na tiki nanga.
Tu continues on appelle comme ko grâce mbiza lobby otokane na l'action wa belo baka na la kio kaka te dite miela linga bote totikaka natiki na na mama Losi azala zaza gelo VIP lido VIP des charmes kitoko makasi yo donc tuna pinga lo natanga ba kombo ya batu na boka yo baka mabebe kitoko lo bakasi malolo kitoko makasi malolo kitoko lobi tokende gelo VIP wa PD azala homo basi ou bien ndenga mimba azala homo azala basi to mibana comprendre faut bien na ligne nyo respecter mutu na ligne na ye ngana otanga ba kombo abatu otanga ba kombo abatu yo ba général na ba PD na ba lesbienne mais tanga ba lesbienne ba bébé na paraître balobaka homosexuel ba PD wana esala moi bien te homosexuel tout ça na ligne na moi respect na Europe te kasi loba makamno nga non répondre na nesos gelo VIP lido VIP il devient PAPD, oui. Da Silva. Naibete. Bon, tout le monde a dit autant qu'on va belé, tout comme belé, donc pas de belé. C'est bon, quoi, ça m'a bien macasse, ça n'a restaurant à Paris. Nani. Un restaurant à Nani, c'est un oiseau m'a bien macasse, telle longue. Telle longue. Nani. Et là que souvent que moi nous autres quoi. Nani. Un restaurant à Paris, vraiment bien. Et le bâté, puis ça doit être indice. Ouais. Azanani. Natikanga ya tuna ba question non. Tuna ba question. Pati Kenge faloni motema ya Pati Kenge grâce mbisi ye mutina bino ye botinda toujours ba question de botinda. Tuna ba question ba question metola. Kasi botinda ba question direct. Côté makambo so ya important ya serré na minute grâce mbisi affaire États-Unis. Grâce mbisi baninga bakeda na États-Unis na minute grâce mbisi atikali ak États-Unis te toyeba te position na yo eza nini. Non, j'ai la visa. Non, j'ai la visa. Visa ebima. Et toi dans le Congo asengi visa ebimi. Ngana na respect na lobi ana. Na France bako est na muto dans le Congo. Na muto dans la France. Ngana na guerre na moto. Na guerre na moto. Visa d'équipe oui la hérité mara ensemble. Oui mara ensemble ni hérité. Donc ngana bomba na ngate. Na banki te bona bomba na kufa pamba awa na bona mutema na bimisi. Hérité bimara na bino. Yango zuwa wana naloba 1000 fois naloba 1000 fois na bimana ba artiste ezateke na degré na pardon ba moi ba français ndena lingate bon OK baloba ndeni ni moto filmer kumbone te voilà j'aime pas négliger mayaka pongo ba bive diswa ngo des caméras quoi et ça là bien au moins na nga négliger mobali te. Moi, je ne couche jamais avec les artistes messieurs. Na salle erreur à l'époque. Nabimana mise moko. Oh yo, comment pandavi nanga nabimana mise moko avant que na za chroniqueuse. Nabimana kala. Tu comprends autant na comme chroniqueuse na sala ba principe na vie, ba limite irto wataibi. Ba je préfère nabimana joueur que musicien. Na ngai na za na domaine au moins ba journaliste na chronique musicale. Je fais la chronique musicale. Tu comprends, non? Je touche à la domaine de joueur. Parce que ce n'est pas mon truc. Pour Bango, on a des fois que par exemple, un joueur, par exemple, au coup en français, il faut le bas français. Non, moi, dans la prison, on s'est mis à l'aise. Dans le domaine, avec des musiciens, on est à l'aise, on parle lingala, je suis à l'aise. Même politique, le domaine où est l'ingati, na simba nangate. Comprends? Bah, musicien na tcha point barre, je limite na ko bima bangote. Wata, c'est un frère que je respecte beaucoup. Moi, j'étais parmi Bateau à Liboso. Grande sœur Azaki Paya, Fabricas, a on finga koto Wata. Mengala za motali boso wata tanga longo to sala émission na ponga na epola wata na ba esimba za mwamba kende kin 3 jours à concert à Wera ko beta ngote so beta ngo esopayo wata longo je fais partie ya concert na pesa wata lelo akoma le banga grâce merci aux visionnaires donc wata ko za jamais bananga parce que na sola déjà bien na moi sinae certes que bat muso beta ba vingorola so que ba vingorola wana comprendre na sola bien na l'autre molusho na za bien nae au moins pe na fandi boye petite sœur donc wata sola nga bien to sola ba je wana te o la kisa lo kolo tatouage commune Congo lengi to sala ba je wana te ngo sala boye mais fande ka yo mona ye pa mona ne ka bongo kwa mobali no sto mona ka grâce mbisa na tatouage boye
Quand on a pas mon akabongo suka akabongo. Tout ça là bas jeta bambeto. Nga ça bas jeta bambeto na ba misente. J'ai du respect. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui tous les musiciens me respectent. Donc voilà, nga wela wata te, nga no sa cop nga wata, nga naza attaché de presse. Ya wata te. Naza chargé de communication ya musicien mon côté. Naza attaché ya di bolo ya musicien mon côté. Naza Kasi non aider non oh yo pe non l'accent vrai non solo vrai le cambo oh yo to solo là oh mais il y a ça non le bano oh eza réalité pour éviter que le long na cause appel attaché de presse y a attaché de presse oui et ça la cas attaché de communication et ça la cas chargé de communication makambe belé et ça la cas mais y a on a lobby moi tous les trucs là ça m'intéresse parce que je veux être attaché de libolo ou bien de attaché de presse ou bien attaché de communication ya monsieur Michel Noboya moto ngam nako s'imposer ko Michel Noboya te parce que ba jewana na lingango tenga osamusa na nga la liberté nyoso tout na sa o mote mwana nga ezo sepela na sala na lingete Michel moko elanga ko sula na interte ko sula na falite vidi ko sula na fabrication non moi je dois nga fa boka nga fa na sula na batu nyoso tout o ba le bi concert l'autre les akuna fona kende attaché pas ba no pekisa kayo o te ko o mosusu makamusu tu peux pas faire mais ngai ne na za motema moto boy na lingi makamu na ngai et simba te fona za à l'aise donc nga na za pona ba artiste musicien nyoso tout no ba comme deux fois nga na petit affaire muta fulanga pour le na comme grâce business muta pesa nga chance muta pesa nga mpifu muta pesa nga makambo les affaires rigola ta na bandi sika muta pesa nga chance fait rigola na générique a boîte noire a confirmer mo que les grâce mbizi a boîte nga na générique nga ku na oyeba ta bi nga na osala yo boîte noire bimi a boya ko sala interview na ba dilo ndole ba lora tendance ku ba kanza ke nga na bima na faire mais faire sala kana nga wana nga na yeba nteta na bandi sika na osaka na ba saper premier ministre na sala émission na ye faire pesa nga chance abi que grâce au koma moto munen o sana batu nyoso to mo kanela sana o commence na batu nyoso tout comprendre effectivement c'était ça aussi donc mon tapé ça un pif les affaires rigolo na petit affaire na petit affaire pour pas dire la merveille malgré ba côté via limbisinga ba dernier ngongo ya limbisinga merci vieux on comprend non na petit ya Koffi Olomide po boakanga na petit mo pa na petit papa chéri kuta ba no boka kutu na ba 2011 na biloko primis donc na petit batinu surtout na petit batinu surtout petit ba fabricas na petit ba te fabrikas toi ba master te fabrikas moi ikara inane moi ba 30 ans moi ba 29 donc na petit batino surtout donc kota te tango sala bomba artiste musicien musu ba benga ngai lokola roga u moi ba vie musu ba benga ka artiste musu ba benga oyo za mute na za mota wata te ezande omoni wata aza artiste musicien mo boy tu vois dans la vie hein ya ba musicien musu ba ça ba complexé ya ba mona ki vraiment que pour oyebi que oser ba risque to za la pena logique tant que parvenir ba série à concert ya Olympia hériti watana ozi pena téléphone yo ozo sala vidéo ozo finga bato ozo finga na ba combattant ozo finga ba risque kasi rien nango passé mais oui na lo parce que ba risque oyo parce que plan ba risque bozwaka lelo yo vanda na poto to za na to so la pena katigas ovanda na poto oza résident na kati ya mikili palenda ku voiture tout bato ba mona ma kaponga zwango eza okosate siko tango ozo ba engagement wana ko banga te ozo vidéo c'est la vidéo zo finga bato ba vandaka awa pour hériter big héritier ko zonga na ye non pour na hériter te omoni Peter ndeto sala boye il faut protéger ko protéger ka territoire na yo ya net maman azala ndako libala a protéger libala nae genre que moi c'est à libanda papa azala makangu nae azata na grâce mbisi la sexe attaque grâce mbisi la sexe on a quitté la kaso ki ndenge nini atala kisaki ba tatouage asuka libanda mais maman zo protéger territoire nae que o ya libanda akota te asimba ba parce que ekufi je suis dans la merde ya ngonde libala ezole sanga ya ngonde zo salanga moi oyo mon travail est à quoi libala nanga et territoire nanga na protéger le so motaningi anuire mosala nanga nzambe ata uza papa botinga mama botinga na hotel melayo ata motolelo alinga sala mabe na mosala nanga je te jure je vais jamais te pardonner je préfère na soso soute to beba na kala ndenga mabe ozo comprendre po otoucher mosala nanga ya ngonde sala ki nayi bana ba wile toka ya ngonde ngala sala dans les néons ngaka fana kota na communauté avant na comme chroniqueuse motaye bangata tout le bas vérité
Yo ebinga kata na komi chronique to la vérité na bimi dans le néant ba moko na ye na communauté congolaise na ye ko s'imposer na tie eloko na tie na sali cop na esimbi kila sexe lelo mata ba bimi bele simba te simba te poso simba ba ye ba eloko soko simba au moins net moi sa ndumba oye ba soko ezo simba oye ba ndumbo loko to za na sermo boton na kola sa na wana zaki champion na ndumba Maman na kaka na moya la tara bien ça na biso wana na pese mbot la ngina taka communauté to kole ala tana moyo ko bali puta tutu tumena butu o mona kaka na butu penzo mona ba ya rozwa ba Mercedes fumer o comprendre non ba mindele tout comprendre que kindumba nezo futa maman na ba ya musu ba osala kindumba ba ya rozwa ka na ba moyo kutu mais y na butu parce que elle se fait cher à imposer une balle que ngana photo fa na kaka 2 heures du temps mais ba musu kindumba ba ozo ya rozwa ba na ba vélo na ba wewa na ba moyo batu ba omona awasa kindumba na wewa metoye bakiyewa na Mercedes e futa o comprendre donc nga cop na ngai yango nde na kumba ngo bakar comprendre question no banondo bakio ba panza nga oyebi ba panza comme de voiture na vinanga kande na sala carrière nanga ebele wile toka ye moko ya wile toka ba grâce mbizi na bi kongole kendanga na bango nengo kenda na bango si un problème ba avocat nanga ba roya si voiture 2 jours au nga ko tambla jamais makolo eza qui vantate non sala par rapport d'abord à combo na sala pour au moins au suite train ba comme le bon asili ala sina mbongo tezela na edo oh a comme sous pauvre oh ya wile toka kufi non je peux pas même si ça arrive toi voiture kufaka des fois moi 2 jours dans garage na soka ba taxi normal na kepe par na futur moi na journée na bebsi 200 € pour na taxi parce que je peux pas na ba combattre cela partout tu peux pas au moins ba bunne di kofi on se protège. Il faut comprendre. Donc c'est pour te dire que naïeba nakata na koma chroniqueuse. On doit respecter mon travail. Il n'y a pas d'héritier, na côté la héritier. Ce que ça peut fallait peut fallait t'en beta na cigale. Dans ça la émission à faire gagner, j'ai défendu, j'ai parlé de l'artiste. Moi je fais mon travail là où il y a le travail. Ko défendre bango ngana za contre te. Na ba ninyo ba comment je na ko expliquer ngo na façon au sel la kango. Mais pas que la façon au sel la kango et pesa kande et zongela raminga artiste. Mami ba kanza ki c'est lui qui a motivé Rabino qui ça makambwana ya na mutu na e pour tali bien. Omoni Ericho Atanabe apeki sanga na Olympia te. Nga laki na kati. Na kati. Na ba biso tokota ki Olympia depuis na journée na artiste. Na yoke bato oloba. Ye wata tindi grâce mbisa finga ba sexe mama na biso. Omoni tala. Tindi grâce mbisa finga boye. Tala. Yerita komona. Tala. Komona. Ya. Nzamba mona na pousse voiture na kufa. Omoni héritier na côté l'été. Héritier même na le ba libolo maman na yo sous la tombe de mon père. Na lié sable héritier linga ba gros moté. Alinga ba lo ba kombote. Ya linga ba finga. Yo mo so ngo za problème na héritier finga ka par exemple libolo maman non. Ah pardonnons jamais. Yé alinga ka kuti ya lo ba grâce. Dans la vie, il y a une interaction en français wana. Abiba dans la vie, hein? Alors, t'es dans le bon baiser là. Alors, dans la vie, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et que bien. Non? Non, et que déjà. Voilà, albalanga ngai nazalaka na yo ba yo lobake tala motuno zarana ba gros mot alinga ta pekisaka ngai matin midi soir ba grâce tobeba na même une fois. Pour na makambuka alinga akoti nanga pété et puis moto moko tazana monopole ata oza musicien ata oza joueur ata oza nan okoti nanga te nga naza attaché te bakoti nanga te na sala makambo nanga so la moki na tongo omuna na liberté ba mo bandi na bandi liboma so na ninga na longola pe mito na longoli ka cible mo ya liberté mon pepe pepo on comprend tout ça na grâce mbisi la sexy hein. Il y a qui peut m'aller pardon. C'est parce que hein, tu es mais 200 € na poche. Il y a Peter qui monekeni. Et ça la vient bien. Voilà matolo. Mais répondre c'est peli donc tu es mais tu as na quelque chose na poche na biso. Hein. Parce que beta kasi to so la mbaso na mutambongo. Katinga na yebu Margaret na ye na. To kaso na poto ndena za na mbongo na ngai za par rapport ba. Ya wole ba kasi mbisa na mukanda te. Grâce mbisa sans papier. Oui, ngalo makaposi yo tanzo tambola te, ngana tambola. Baba grâce mbisa na mukanda te. Grâce mbisi azana sans papier. Mais grâce mbisa ngo omona yo kumba voiture. Grâce mbisa ngo kutu credo, amina tuna keso.
Grâce à l'obina boutou, au sel, au sel, yo polémique, grâce à sans papier. Mais grâce à son mona combat voiture, grâce à son mona, azananda kuna kombo na e, grâce à son mota sans papier, na carte de crédit, c'est que nos années. C'est que nos années. On a qui sont ça que ba kanga yo te pas ba soda na nzela, do limwaka. Dernièrement on a zaki na Portugal. Nazaki na Portugal, je crois que ça fait quelque chose de 2 ans. Nakina Portugal ndeni. Nakina ba Suisse. Ah, na bimi pena sac nanga te. Nangina lakso. Nangina lakso. Onde mbila contrôler ngai au mona pe contrôler OK. Me dire azana tala ya au mona ba sola. Na peso pourquoi nakina Congo te. Bon. Au moni papa na biso, ça fait 4 ans papa a uta utika biso. Papa qui a fêté 50 ans au Congo. Tant que akinaki en bon et uniforme. Akinaki en bonne santé. Akina fêté 50 ans akina pour 2 semaines. Papa azonga alamuka jour azo fêté anniversaire na buto pour banosa ba blague mingi na papa nga téléphone téléphone tozala ko ba camarade. Papa a passé nga moi di kangune moko azwaki maman nanga vraiment limisanga et nango le passé a passé nga di kanguna bazaki jour anniversaire en Afrique na seki et tout seki na tongo ndenge zelaka papa bano benga tous les jours parce que na nga moi aussi papa benga na tongo te ngam na bengi papa na tongo na yokaye moto ya mbanga te. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ah alinga ya mata nse pe mwazua pas na mosi alinga ya mata nga pe na fashion nga punga za mo compliqué baya otu baleka baebi naza trop difficile botu nanga te na fierté. Non, même pas, c'est même pas ça en fait. Nous avons soit amour maternel ni paternel. Ngale ko fana papa biso tana komi dot depuis abotanti na komi kana 22 ans na fani premier na papa nanga 23 ans je crois. Dans la sola nga bolingo paternité ni ma maternité. Mais to na ye mon boy. Ba tonta boy ka secret nanga mo sona na jongo. Na linga te fo benga nga tous les jours. Tu ko benga ka une fois na journée. Je te jure na bloqué partout. Naza trop capricieuse. Quand toi na ça un défaut ba ya nous tout ba lo bakete moi c'est za boité za la moi si nga linga ba je wa te nga linga bolingo. Tu comprends? Papa nanga je le fais aussi les mêmes caprices. Na benga papa na journée ayambanga te bon na bi basta. Ba benga na butu ba lo bake papa na asali avait paralysé ninga za boé moya tambleza te monokote nga mi tout sans être malade. J'ai dit mais quoi? OK, bozong sabiso ndenge azapo ba neno tout ba na poto moi na za na poto. Oh non, alinga kota na avion, mais moi kota na avion zate akufi. Oh, mota paralysé na butu na tongo akufi. Bala moko, docteur naye, alobana biso, chez vous les Africains, il y a les fétiches, il y a les kindoki. Na yo kango na ndimi yango po client nanga. Na tin alkenda en bonne santé avant qu'il a consulté kanga. Banda wana na comprendre na ndebiso pe za rappel to kena ko consulter pe to kotaki to yeba. Oh e bongo papa na biso akende ka boye kaka même nga na luka na kotati papa botinga abilité l'autre fonga na yebati na luka ki to koti babike bali papa batiaki loko na l'autre là na papa akufika bonga oh kongo on fait du bongo nanga na bande ko la kongo baza yolo baka nyoso tu kaka yo kaka makam onga lobi ngana bande ko nanga eza rapporte Congo Brazza Congo RDC esa leonin c'est parité na lobi ka pour préciser bien na Gabon mais vous préciser bien tu ali solo bien bon na Gabon kasna eleo c'est important parce que ni ba yebité ni ba jijaka o biso ba to poussa na rana o ko défendre grâce à la boité mais ni ya au moni moto ya c'est comme makambo c'est important te c'est important attends sentiment na ba finga na bongo ba tolo ça appelle ote mais na bien ça ba finga te naza komone naza na mukanda naza là je suis sérieuse naza na mukanda te c'est pas important o ezaka important pa nanga na ki pa famille nanga so na fani boy ba benga famille nanga baliaka o penze uta na poche nanga penza na kumba bakar
na fa na ndako mobali te shenga soko ye na boîte moto na mkanda te yoka mais oye na ndako mondi na boîte la batie kombo na ye e bongo kombo na ndako ngo eza yo osombango ok mais atie quand même problème était boîte aux lettres ba omoni moto ba yeba kaza mkanda te na boîte aux lettres ba otia kombo na te ok ba kotia pe na boîte o comprend non ba kotia merci ozongisi ngai ok mais moto ça fait avant papa Koufa, ça fait 5 ans que je conduis. Attends, qui nous a aveuglé par policier. 5 ans. Je me fais contrôler un coup de calamité. Je me fais contrôler ma voiture de combat ou à sport ba kanza tomé la radiamba. Je me fais contrôler à chaque fois surtout na été. Voilà. Donc ba contrôler. Kasi bazaba na yo lo ba momoni ngai na kumba voiture. Na tambolaka. Na zala refoulete ba kangate. Wala ba foma solo fo débat ya. Fo débat. Na bato bana mikanda na ngana na mikanda te na leki bango misika bato musu bana mikanda ba française ba ya mwindo ba française de na kotangelo ba française bana eloko te na leki bango bana loti lobby bana basi pe ba yiba ka na tembe me bana mikanda bokeluka misala bino mto bana mikanda mo cité na deux questions on a tiga nango so bino vandi lelo na mondi okota ya internet. Oui, mondo koto banda, mondo zalaka déjà na internet. Tout comme ça nyoso. Et là au niveau de so vandi peneta ke mutu biki il fallait pas. Au regret ma case bien guignon na sala erreur moko boye. Déjà de o ni regretaka. Be loko ni no sepelaka o ya porta ma case vraiment que na loko oyo isa pona boye. Mais na meko banda na oyo isala ko passe o regretaka de so yebaka o sala ngote. Bon, na lobana on a regretté na on a soi. Bon, on a regretté na monde. Et ça, je déplore surtout le comportement abattoir. Des fois, na regretté pourquoi na comment grâce mbisi la sexy. Pena zanga Armand. De na zanga na kalavana kota la monde. Parce que monde zana buzo ba makasi. Baby ko pesa valeur na mosa motote. Comprendre. Baby ko pesa respect na moi cité. Baby ko pesa respect na bande ko batote. OK place mo boy, ba mono kanet moi si mo bo léger ndumba. Muta ko mo zo net papier. Ba place muso mo na kaka ayo wana za ndumba alongwa. Be dira telema quoi. Comprendre. Mais batu mususu ka bazaka na bonne forme na ka ba yeka non. Ye grâce mbisa sexe au boudé. Sia fanda sa mo kino sa la sexe mo so kokate grâce à céder au plus. Voilà muno ka kokumba. Malamu ka kokumba. Bon, à part au Kumbala, malamu souster. À part au Kumba, yo bébé. Yo kama kukumba moi, na mbeta ko tanga mais chaque fois, yo kukumba na kukumba. C'est bon, OK, là le kumba, bon, d'accord. Et là on bien écombela la masala oye, eza relation. Au moins deux fois, moi on la lanzaliate, au fani boy. Joie code. Ah petit nanga yaka boyina libéro moi quelque chose. Lokola tante bano ya sœur nanga Matibi Keka. Babi bon séjour na Paris, sœur nanga Matibi Keka na peso merci, sœur nanga Matibi Keka zala ka vidi konza bango na Belgique wana. Donc relation na sala eloko na lona. Ofanda bo mpisa bwakio. Sala nga bien makasi relation. Question est très bien pour la première fois motatunanga. Wow. Question est très bien. Au moni libanga toza bato. Nga na force nga mota boka ngate. Tu comprends non? Nga na côté communication. Tu vois? Je peux faire la publicité pour quelqu'un, pour un artiste, pour le connaître, je peux parce qu'il n'a pas site, tu vois? Na moi kumu na moi muke o. Tu vois? Donc ceux qui m'ont c'est bien sûr on n'est pas et puis ils sont pas obligés qu'à avoir un album surtout net par exemple papa il me faut boire un album surtout non à quoi boire un album l'ober boire ngate ça n'a aucun problème te l'essentiel na ibike j'ai ezokinde bien mais ngai na benga artiste musicien na loba na téléphone nanga voilà na début na banda sika mais à l'heure actuelle na le mama banga na koma kase na ko za téléphone na ngati na benga artiste vedi bokanga na kina libanga wapi ngamona libanga na boka batete nda baya wuli to kasi uli lobo yebi komboneza na moto c'est grâce nanga grâce mbisi la sexy
na boka bato ngai na boka pa mise faire rigolo la chétan Jésus les nuances fabrikas maestro ngapi na boki bango émission ngai tala makoleka de fois ba album mususu voilà donc ngapi na boka ka donc nga na ko benga te moto po biso to mi boka naka na benga mise boka nga pona kena bangapi place monte sino alingi na kosa émission 10 minutes grâce mbisi la sexy grâce mbisi la sexy lelo mo olo baki na début soki te théorie. Voilà, moi non le bac. Oui, ça dit maman n'a pas ivoirien, bah tiens on a ba page. Na bois qui me combo ana. Et ça les gars. Zira na to ke da ko to na Sandrine Sandrina Kapuya. La guerrière. La guerrière maman na le lembo. Ya na, motema credo. To bosani pété Inège love cri des larmes. La PC Hervé Bamana garçon complet. Si na bois qui fona bon ça moi bouye. Moi bouye. Et zoanga bien so na bois ka combo quoi. Zoanga pesa groupe. Ala ti manette, la manette ko veut dire bois ka combo tant na bois ka on veut dire ko ta bien zoanga groupe là. Na bonga ma sus. Pour ça ben na caméra zoanyos. Na bonga ma sus. Veut dire Hervé Bamana garçon complet. Veut dire so na monnaie. Nzoto tout lenga quoi. Donc pour ça ça veut dire na longola bilamba quoi. Hervé Bamana garçon complet. Voilà. Son amone ya wele toka veut dire. Il est pour ce longola bilamba. Ya wele toka. Ah na ibi ke lobi na kuta magasin na osoma bilamba quoi. Yo. Mo mobile na yo. Atambula na ah. Disanga ka ba 3 atambula na ah soza mobile vraiment ya solo. Aza mutima libende. Oh, dans la mobilité, yo le ba solo ya lokuta zelanga. Mais mobile ote. Vunga pena ne mobile. Mais yo ko ye bamba na te. Puna ningi bo sina moni ya wili oto kana longa bilamba. Sina moni nani na longa bilamba. Na moni machuda mandani na longola bilamba. Omona boy donc bato wanyo swana donc longola bilamba mais gasimbisi. Fota mbula limtema libende bo veso kozwa aveso kozwa. Mobala nga Dans la 29 ans, il y a 30 ans. Donc, je sais que tout se comprend là. Naibika déjà comme ça, les kinga de car, na ina ne kaka. Donc voilà, naibika na respecta kaka. Ngana omoni na vie na joie des rôles. Tout na bateau baleka leka wana bateau baza. Bon ebiso. Donc ça na tuna mo atamutu moka bimana. Na ko sala. Kasi tango non like ça yo. On comprend na autourner. Je sais faire la part des choses. Ngasona na ndako na komi Armande. Ata be mission ou yanga ata auto sala na tala be mission te. Chez moi je regarde le journal, je me culture. Je me cultive. Je me cultive. Non le baron déjà bon bon ça va pas moi comment ma baby ça. Je me cultive. Je me cultive, tu vois? Je regarde BFM, je regarde la télé, tu comprends? Je suis à la maison, na moi aussi. Non quitte non matin non quitte comme si d'accord là ba mère duplex non nga na salaire na misote non quitte non mat à côté va mon non contrôler ma casse. Donc voilà, mais je déplore batino surtout oyo bafinga nga ndumba botika ofinga moto ndumba nazala ndumba te potang otuna omonanga to bima mbal moko te omonanga na bima ndeko note donc toza parcours moko te to anzela moko te moi ça batando ofinga ona téléphone tika mobile nyoso ngela sa batko za ndumba te boswa ne miso tika mobile na ona mobile na yo mobile na moi boîte te ya butango yeba ke mutu ana mwasi na ye na ndako yo lingi ye mais ye tango yebi kaza na mwasi na ndako olinga ngapwani ayebi ngana moto wa problème take mwasi ti ebi ke ngala boya kali to ita tu ya moko boza la lox boy aka tene tinga boy mo maro ka boy nga boy ni to ya bongo te mais de ce cas ce joueur ni to ya bongo la boy so comme tema be ya le boy no lito ite te ponaka mais ce qui on la le peut rester vers tika ndo ki akota na 10 na futa tike na te dans le but surtout oya gunanga ah te na lo ba ba guna mbele ande ngambala bachokote déjà parce que au moins misap nanga chaka chokote tu comprends dans nganga bata chokote nga mobali kaka surtout moi bala loxen na za fragile trop comprends yo ande konanga ça acha nachani sapona mutu
Et puis c'est mon tout makasi, n'importe quoi. Et puis c'est mon tout. Donc, mes ballo basa moi marron, à moi tout miké. Moi muké alikanga ka moi muké ka moi mulai. Moi libumeza te quoi. Azanita piatere donc. Nga kutuna ngambala au moins bato na boka ka mbongo wana bazaka ba vie ba sponsor ba soutenaka. Mais nga mobala normal oyanga na aza kuna voiture te. Po azala ka kuna dépendant na ngai. Aza kuna voiture za na mbongo te. Vous capable de beaucoup la pe mobali pe o sele pe nyonso pe ko sombele lamba basket o mimine pe donc o sali pe monde na mobali na. Bato to baleka ba o baza na présent ba yebi kana ka ba mobali te. Koko na kabela mbongo bapinga moko bakabeli ngai na beti matole pa ya wile toka yebi kina aviage na mibali na sibarate. Grâce mbisi tona Congo révolution te ya te na toboka na ngai mais pa ya wile toka na bima te ke na yebi mimba eke na bima na mba olobanga ni mais c'est na mibali na yo bango ba yo kabilenge pour rien donc ngai pa ya wile toka te na zana nga toboka même minute ya wile toka na mibali te pa venanga salaka Charlie James nana mibali te ayebi ke petit na mibali te photo tina ta moi quelque chose tout na ko ndima te pa na bongi na mibali ata moko so pati mbongo mate bango bapesa ngaki pesa mbali pona nini na ba héros de Chakoko mibali botika homme te mabe wa salinga msani biso mbaito misali place ngaki kabilo na yinda mobala singa kutumbo nakaba mbali te jojo kaba mbali te baje wana na sala ngote ba ngotu ba leka ba o bazaba yebike grâce à Radine yango na Radine pona osala erreur te Radin mobile ngana Radine moi aussi. Je calcule mes mots cette fois-ci. Yango na no Radine non? Voilà, je suis Radine. Viens nga papi Mangunda le grand producteur grâce mbisi yeyo. Luka grâce mbisi Best Africa. Bato wa aussi makambu ya imprimerie ba invitation mariage tout avec Michel Aigle Congo Révolution boto toujours ensemble. Pati Kenge mona potakala bienvenue bonongo papa na Robinho na Maïva. Total mingi Congo Révolution chaîne na biso quoi Congo Révolution veut dire Congo Révolution. Ya ba jeune. Ya ba jeune quoi. Total rango quoi. Iwana. Donc il voulait ba mariage to zabino en charge de nyos tozali wana. Totel ma to mama lili. Question za suka aussi ça. Ya suka vraiment. Dibo na ngana no. Mo na suka na pardon. Ngaza na bena posa. Grâce na go bondina. Ndiko na mwasi. C'est na ngaloba nanu. Théoriste le wana mo wana. Nini? Yo sala ko na kanai. Ngala lobi déjà na nga mayele. Bino lisolo bana ndenge bango. Omone bango. Ngala so diplôme. Omone bango. Bino lisolo nge deke no ndenge ni omone bango bien. Yo moko bino sana ngana ya sala na ngana bango. Omone ba théoriste. Na nga mayele te. Omone bango. Na nga mayele te. Na so diplôme. Na bano to lo bango na tino mona ki bango. Non mona bango na mona. O ngala mona ki en face bino bosala ki te. Voilà. Yo mona bango ki mbango te. Opaka mbango te. Ngam na mkanda na ngana kima. Na kima ne. Pataka ba bombi. Yo mona ko ndenge ne banenge no ndenge ni bobeka bango. Ngala mona liboso la ngai na lobate o ngala mona miso na nga. Toi do ngaba sudo abali bagini. Na lakisa ka mkanda. Kito ngaba ba terroriste so ba ndenge. Ba pilote. Na yimsi ba na mayele te, c'est tout. Et puis que loko yo na ba page ivoirien malien camerounais kaka yango. Yango na lingi lakisa pouvoir babuta manango eloko nzoto. Ti bo seka yo. Te ba seka ba seka nga. Bo seka yo za kuna nga osepela te. Ya wata lobala nga nyonso to ya succès. Kende ka bongo succès kenda bongo. Succès kenda au moins succès kenda mingi na bato ba mayele te. Et puis que na mona mutane frointe donc il na mayele te bona ndima ke na mayele. Ko fingi yo zoba mwasi ayemo papier de réponse. Na za mayele te pour le frère. Na zo un diplôme. Oui, grâce GRACE. So va payer sur lettre. Des testo. Pour comme ninga testo a pité nazo yaka. Nazo ya kumiti. Oui. Vous voyez dans mon sur le baratin. Tant on a français beaucoup maté mais linga lo komara na yo, o komara pe lettre pe o kindi pe lettre o comment? Oui. Autant ngape na français. Oui. Vous vous voyez le tongo bela ni. Hein? On toi maye les tato ay botanga te. Des mots da otanga ta. Non, il y a des mots qui ça arrive, il y a des mots difficiles,
Voilà, ça arrive, mais tu peux lire, tu peux écrire, mais il y a des mots difficiles. Les Français, bien, non, mais la langue, voilà, donc, tu vas comprendre, tu as ça la erreur. Na ça l'erreur. Voilà, français, dans la Congo, quoi. Sokolo bina Kikongo veut dire mon kamu Kikongo mon que ça kamu mon kutuba si mon sauce mon kutuba mon que ça erreur mon CV parce que mon zake mon que mon Congo mon que ça erreur mon CV parce que ninga mono français qui va vendinga mono mon que congolaise donc mon que son za inoya mono même si mon que dans poto français ba mon pas français parce que ça l'erreur mais mon ça erreur ve mon ça l'erreur voilà parce que mon que passé mon tala bana mission mon voilà. C'est la vérité. Donc, il y a la grâce ici. La section répond à tous les. On a bien encore pas nayo. C'est un ticket à venir ces aléas. Mais qu'on dit ma casse ya. Eh bon bien, sans les boum. Pas me téma bien. Il y a un cas serre bazana ma boum. Au qu'on dit ma casse grâce au qu'on dit. Oui, poitrine. Après ça, aucun na piscine. Aussi ba vidéo. Tu sais là ma, au sala ma cambe tout chaka ba finga kayo. No makambo botumula batu olingano bafinga kanoyo oke piscine oyo moko nongo lateli bazwa photo kangisa ozo la semna yinyi bazwa partager ngwana po mona bakofinga yala po na kofinga na bien ngo grâce biza mona makambo te yo obosala ngona kanzo mi lakisa ozo zima bwa kilo koti na je photo batepe makina piscine batira photo mabeza ta. Il y a encore photo carrette. Na uti piscine avec mon kikenga na poto na s'intégrer. Toi la moi kende passé. On me pose parce qu'on nage. On vise comme bien piscine. Ah pena Alexandre na on nage. On nage. To ça les muscles penza to nage. Ngaza na ngaso do nage pe wala na mai on nage. Je ne peux pas jeter. Premier so miswe bimika kaka. Ba tsango ata lobby. Premier do ça la ngo vraiment do tike miswe ko ta to ça ba dimanche mo boye émission spéciale ndeke réalité à grâce. Faut s'abonner na peke dibonner na Congo Révolution. Na s'abonner na ngai. Tous wa news na yo. Merci na s'abonner. Ta futa no bien. Ta lo bien yo moi 400 € na poche. Na c'est moi na pena. Na bien aller bien. Yo futa no bien. So bonner na pas Michel Konde ah. Je te casa aroté azana Maroc quoi. Mais non, ça fait plaisir. Mais me ko moi deux monde ba fine na ba lingaka yo ba to ba sepela na yo. Merci na batu surtout au balinganga azaka ndeko na bino naka mwose za boy mwende na otambola balimbisa yo buzo bano salaka buzo bani na sala ngo tika mwa ndo tulibanda ne basi bafinga kayo pour ce qui a dit en fait yo moi tu n'as remarqué tous les mois c'est linga kayo te sio kena Canada sio kuna mzwa na bafinga yo basi zo linga kayo te c'est Germaine Olungo. Par contre, à Linganga, ça n'a jamais de long. Il y a sans complexe. Il y a Linganga, jamais de long, sans complexe. Moi, je vais Linganga, tu vas complexer. Je peux non, il y a na basi wana na fingi bango na ba papa na bango ba complexer mon boy. Pour ce que ça vraiment c'est au Linganga grâce mbeza sexy. C'est quoi faux moment ya wana Linganga ta, faux Linganga. O Linganga te pour la vraie nzoto propre. Ba grâce mbisi déjà bima dana mninga ne moi si c'est vrai. Aye, oye langa ba question moko ondoki. Ni do tambo otindilanga ba question. On otina ba no wana. Obimana mninga no moi si. Jamais ba je wana na salango. Ce qui moi sango we baby abatino ke so ba pesa pe comme de te reverser. Jamais na sala ba je wana obimana ba na passer jamais na so ba proposition ebele ba fi ebele na Paris. Ba luka ba katanga. Jamais moi ça katanga e ba ni na ba ni bobo te ni ça va ou quoi. Ngalinga dalinga yali mingi ba dans